mwana ya kitoko boye bazwa babwaka mwana o babwaka ke na carton mwana oyo tango orphelinat ebandi babwaka mwana o na 0 jour na carton lelo beni 3 ans il faut mwana oyo atanga na ba zela biso babiki na ba kaye na ba chaki. Notre besoin est de nous soutenir ici à l'orphelinat Les Rochers. On va vous soutenir comment, quoi? À étudier, à manger aussi. Tout ça à l'orphelinat Les Rochers na venu Kunzulu. Nous sommes na batente malamu miteme tuti. Ba kusuma biso na kati sika o. Ba la biso classe, ba la biso kolia komela. Deka bazora ba la bango ba ozapelo biso lokwa ba. Effectif ya bana nyonso bazalaka 28 enfants. To bandi de 0 à 16 ans. Bana o batangaka. Tozo vivre na ba difficulté parce que toza na soutien mon côté à gouvernement. Eza na bato ebele o basalaka bano bolamu, eza bato basimbami na mitema, eza ba riche. Yango to betaka mbela na moto nyonso motema malamu. Akomona bana oyo akanga motema te, aya komema implice na ye na kati ya bana oyo. Ngai mama tantine ngai na yo mwana na biso akokolela bi papa aujourd'hui je vais pas manger na okene na supermarché na sombele biloko ebongo orphelin soku nano kufela papa te moninga soka akufeli papa okoyebisa baninga tokende tosomba masanga tomela mais jour yo okufela papa bebiso boke komela okokomela te na ba orphelin oyo na bana oyo baza na baparent na bango banani bakoki kozala na facilité ya otanga. Deuxième difficulté ezo rendre biso difficile na oesika ezali loyer. Loyer tozofuta $400 lupango mobimba oyo tozozwa okomona na olakisa yo même ba chambre banini $400 ezopesa biso pasi. Pourquoi bamatisi po bayoki orphelinat na meka komema mwana oyo anémique plusieurs fois na mabanga batu kaka mitema malamu alobi tokoya mais soki mwana wana asili makila bokimie kuna obligatoirement il faut bosomba fiche soki bosomi fiche il faut osomba makila makila baotala quantité soki balobi ke chasse moko batia yango ofele moko bosombi tosengaki mingi na bato baolanda biso surtout na poto soki eza na bato basala bango baavanti na mambo etali orphelinat ngai inspecteur Ben na beti porte bato apoto bafongolela biso porte yo mto luka libala kokeba sokola ote yo mto luka bana kokeba sokola ote ta babela olona yango yaka olona obuka tozwa mi juste na limité commune ya limité na quartier Mumbele référence na biso ezaka marché Luza na avenue Kunzul 16 tozaka juste na Prince soko telemi na avenue Kunzul omoni maintenant la mire et s'afficher au final Les Rochers soki mutu nyonso to alinga azwa biso na koko pesa numéro oyo kozwanga pe na pete po ekomela pe orphelinat plus 243 82 442 26. Bonjour, balandi nyonso ya 3 exa production TV awa toza déjà na 4 mabele tokiti na mabele ya Mombele toyoko rendre visite na orphelinat Le Rocher mais nazanga moko te tokokota na subo komona ba o bazokamba le orphelinat Le Rocher bana o bazokamba na kati bako expliquer biso bakolobela biso pourquoi orphelinat ndenge ni bazobika ba difficulté nini baza nango et bino moko bokolanda commentaire ya kosala ebele vraiment naza nango te tokende bokomona bilili. Bonjour papa Ben. Bonjour maman Tantine. Lelo 3 Exa TV ekoyi na mabelo na ya Mombele na orphelinat Le Rocher bisika wapi yo za coordonnateur na yango toyokotala yo papa Ben yondo ya mbibiso to sepeli penza mokolo na lelo tobeta masolo boni santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu, le Seigneur fait grâce. Vraiment, tous à bientôt. Pessi d'abord, merci. Ndenge Boukiti sur le terrain, Bouyekota la biso na orphelinat Les Rochers.
oyo eswami na Mbeli na commune ya Limete sur avenue Kunzul 16. Nous sommes là avec les enfants. Vraiment maman ya liboso na peso merci. Je vous en prie. Masolo to bandana yo mais to vive to kota na bana. Po toza na kati orphelinat tomba orphelinat tozo mona bana. Alors to linga pe to ye babana bana ba mekampe koloba o nini ndenge lolenge ba obikela na kati orphelinat ezala malamu mingi. Merci, merci les enfants. Papa Ben, oyambi biso maintenant tozalaki libanda siko tokoti na kati. Ande bisika penda tozolobela orphelinat Le Rocher. Orphelinat Le Rocher, yondo ko expliquer biso pourquoi orphelinat Le Rocher, pourquoi kakomwana Le Rocher. Est-ce que tu bosali orphelinat oyo? Ezalaki po bomoni tellement za biloko comment refuta tozomona batina ba bus. Bakoma tambo na photo mwana moko aza malade aza problème à santé bato bapesi bambongo badompe uti libande ye esali ke bango bavivre bino mpe babolanda lokolo to bino eza motu moko boya na bamoyen na ye abina moi ndenge nakoki kosalela bamoyen oyo te nalingi natango na orphelinat ale boya tosala mwa écurie bino bogere nga na produire na nga mpona banana ou soit ndenge tozora Le Rocher. Ezara nzamba lobaki prophétie mo ekitaki papa Ben expliquer bisonana. Merci beaucoup maman na sepeli maman Tantine lelo tozana orphelinat Le Rocher. Le Rocher tozomona signe ya Christ. Le Rocher ezali banga o ezobimisa mai ya malamu yango nde Le Rocher. Le Rocher esalami te parce que tozwi révélation moko bondoto eye. Le Rocher, nous sommes premièrement des chrétiens. Les visionnaires, il y a les rochers, il y a mon copé abika loko la vie oyo nyons tubano ba obika lelo. C'est un orphelin, il y a papa te mama te. Alobi na moi mukie na bozwi naza na yango. Na kosala nini? Na moni bane belé lelo français benyango les enfants de la rue. Ba se retrouver na balabala misusu ba fazer. Akosenga bato amite mama be ba ko boa kele soy. Alobi ete na sala orphelinat. Orphelinat te ponga na bénéficier. Orphelinat po esunga. Ponga pe na vi nanga basunga kanga. C'était ça l'orphelinat Le Rocher. Ok. Papa Ben, expliquez ndenge et botameli. Tokoki koyeba lisusu comment vous évoluez tozomona awa bana mikie bana misu baza vraiment mikie na mwa baya boza vraiment na mwana na ebite soki bana ya ba 17 ans 18 ans bazali mais o biso tozomona o 3 exact production moni eza juste bana mikie bo évoluer ndenge ni. Et comment comment kozwa bana o ba se retrouver awa ezalaki comment na circonstance nini? Merci maman Tantine. Omoni na kati ya institution organisation eza ebele. Et loko liboso Les Rochers et bandi na 2021. Na visionnaire oyo to bengi président promoteur Wabishima Amos Wabishima Moba. Yende azwaki dewana. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour appuyer la vision ya promoteur. Les Rochers, vous voyez les enfants mingi ya bana mike. Bana ebele ben na ba circonstances ebele. Ya liboso na pesa conseil na baboti. Na ebisaka baboti boye. Eloko ebimisi bana o libanda eza biloko misato. Ya liboso bana oyo ba perdre baboti na bango abungisi tata ou bien mama. Yango wana ebimisi libanda. Mama leki azokoka kozwa soin ya bana te. Ya mibale ezali otolobaka ba divorce. Mutu babalani mais alobiete na divorcer na mwasi na ngai. Abosani ke akoki koluka mwasi ya malamu. Ebongo bana bazwa mama malamu wapi. Lelo bano babimi libanda bakose bango bakoza kindoki. Lelo na beglise bele ya kisasa et comme la prophétie kindoki. Mais soki tolande bano malamu sok seleri ezalite. Biso moko to basika la nzambe. To sambela pona bana o to monike mokiliza motema mabe. Yango ebimisi bano libanda. Mokiliza motema mabe yango bimisi bana libanda. Do bino bondimi ya mino risque.
so baza bandoki bondimi bango bongo tondima bango soki mpe baza me bandoki oyo bakino balobaka andoki te masimbela bobilaba na bacondition nyonso wana bino bondimi bango. Et sikoyo comment vous vivez ici na bana ya mikie bozanga basubvention uta libanda to eza ndenge nini mpo bana oyo komona nde baza mikie boye koresiste tala bacondition baza nango comment vous vivez? Vraiment mama omoni bana soki omoni bango na mwa nombre oyo misusu badeplasaki eza na pasteur moko ya bonne foi effectif ya bana nyonso bazalaka 28 enfants tobandi de 0 à 16 ans bana oyo batangaka tozovivre na badifficulté parce que toza na soutien moko te ya gouvernement bana oyo ozomona awa bavivwaka na bato ya mitema malamu neti ngai yo natelemi liboso na yo toteyaka bato topesaka bato bainvitation baya baya kovisite bana oyo eza na bato ebele oyo basalaka bana bolamu eza bato basimbami na mitema eza bariche te yango tobetaka mbela na moto nyonso ya motema malamu akomona bana oyo akanga motema te aya komema implice na ye na kati ya bana oyo. Donc bozobika juste na lisungi ya bato mais boza vraiment te na source moko boyo eproduisaka uniquement mpona bango. Et soki bozobika mpona lisungi mai tondu ya basusu etango ekomaka ya maladie mpo maladie elakaka te eza te feti tobi torefete anniversaire telle date so mpe tokutana difficulté toreporte mais maladie elaka te eyakaka. Est-ce que bokutana mpe na ka ya maladie est-ce que mpe bokutana déjà mpe na aplikama mo boye ya kufa to ndenge nini mais bon circonstance wana neti ya maladie tokende bosala ndenge nini? Merci mama oyo etali basoins médicaux ya bana epesaka biso mpasi makasi parce que parmi ces enfants toza na bana oyo babengi baanémique bana SS toza na lisungi te ya moto akokoloba ke nazwa bango prise en charge bambongo biso moko nde tobimisaka mama asalaka papa asalaka ndeko asalaka tosangisi mbongo tosunga bato ya mitema malamu mpona bana oyo bazwa lisungi oyo babengi basoins médicaux nakolakisa neti mwana wana se na anémique so otali miso eza ya kovimba oyo avandi awa miso eza ya kovimba mais tokobeta porte na ndako ya nani tokendaka na ye mingimingi ana na hôpital ya mabanga na hôpital ya mabanga bakoloba bosomba nanu fiche bokosomba fiche ntango bakoyeba ke aza anémique aza mpe orphelin ya papa ya mama oyoka balobi to réduire mwa prix ya makila mais 2 chassés 3 chassés okota pa na ye. Écoutez biso combien kaka bato ya mitema malamu nde basungaka bana oyo na biso moko baresponsable na bango toza wana tozwaka prix moko ya gouvernement te nayebisaka bato boye l'état eza na affaire sociale ministère affaires sociales mais l'état eza na orphelinat te soki oke na baorphelinat ya bamasere okomona mingi baza na effectif moko batia eza limité bazoboya kozwa bana yango kotambola na engumba Kinshasa okomona bafaser baza ebele okomona des enfants de la rue baza ebele cause nango soko landeli l'état na biso azosunga biso te na musala oyo l'état azosunga te ozwi charge okineli l'état. Est-ce que tango yo parent baparent maman na papa bobalani tango bozobota boza na botali oyo balobaka tala fufu tala mai omoni ade journée bino makoki mpenza eza te bosepeli multipliez vous remplissez la terre obota na désordre ntango okoki kobokola te na irresponsabilité na yo moko okoki kozwa en charge te mwana no mwana akomi na balabala. Est-ce que l'état ndatindaki yo bo mpo namoni nake na question papa ben mpo namoni okinela l'état? Est-ce que l'état ndalobi mwana akende to bino mo baparent nde fo boyeba ndeni akobokola bana na bino? Merci beaucoup mama Tantine na lingi na rappelé eloko moko. La Bible dit religion pure sans tache devant notre Dieu celui qui pense aux orphelins de veuves na kineli l'état te l'état aza papa na biso biso toza bana soko moni lelo mwana na kati ya ndako azwi sani oyo balelaka te likolo ya mbeto yo papa okosala nini okopekisa ye yango makambo tozovivre nayoki na debi nolobi orphelinat efungwami ebele nani azoloba bosolo nani azoloba vérité vérité eza baoyo baosala mosala ezomonana yango tosengaka nde na l'état aide biso tosombaka bafiche ya enregistrement tribunal d'enfants eyebi bana oyo baza enregistré na l'état tribunal d'enfants eyebi bango
mais tant où tozo senga lisungi na bato ya mitema malamu pourquoi tobetaka na bato ya mitema malamu tokenda na ndako ba riche te bato basungaka bana o eza pe o basambelaka mingi te mais bato basimbami na mitema ba oyo mitema elobi ke tosala bolamu ayoki asali bana o bolamu. Papa benalingi to ça un pas en arrière. Circonstance o esali ke bana va se retrouver awa. Bolokota bango mutaya lobi nazo kokate na boti me makoki za te bozulanga bana bosibela na bango za ndenge nini. Voilà. Maintenant na ko présenter neti mwana o beni mwana ya kitoko boye bazwa babwaka mwana o babwaka ke na carton mwana oyo tango ofelina ebandi babwaka mwana o na 0 jour na carton lelo beni 3 ans il faut mwana o yatanga eloko nini esala baparent babwaka bana eza na lobino ba circonstance ebele babana mosusu aza nanu mineur ake kobota amoni ke kosala nga soni na tambola na bana akangi mwana na kitunga ake kobwaka misusu na yebisaki na débit koza liboso ebimisi bana o libanda ya liboso eza ba divorce ya mibale eza liwa eye na baboti yokanisi bana nyonso o baza awa bazanga ba mama leki bazanga batata mwasi te batata mwasi bazali mais na kati ya motema moto aza motema mabe na kati ya motema moto azoyina ngai mama tantine ngai na yo mwana na biso akokolela bi papa aujourd'hui je vais pas manger na okene na supermarché na sombele biloko et bongo orphelin nani omemi na supermarché donc c'était ça mama tantine. OK alors sikoyo na ndenge bana ba obikela bo olobi mwana komi na 3 ans bozwe dans 0 âge akomi lelo na 3 ans mwana oyo est-ce que ba parents na ba beta tourté pour ce ka boki mwana parent ebike na tiki mwana awa abosa na adresse wana te est-ce que non ndenge depuis bozwi boy til lelo no boyoka te ke mama moko boye mutu mwa lekaki alobaki te na ekotala mwana moko boye beni na yeki no bozwa ta basuso wana te to bino mo boye baki bayaka na bao me baboya ko se dévoiler et c'est comment mama tantine soki parent ya bongo abimi alobi ye mtabwaka ki mwana baokanga ye bana oyo baza enregistré na tribunal d'enfants na ebisio toza na F90 toza na personnalité juridique toza na mikanda ya l'état nous sommes protégés par l'état soki parent moko abimi ata monaka yo be ayo kaka akozwa makasi te abima soka bimi baokanga ye mais soka bimi pe tango bakokanga ye akoluka sala réclamation mwana na ye wana tribunal d'enfants ekata likamo parce que omoni na vie makila basakana nango te mama makila ereklamaka makila egangaka soko landeli bible malamu okomona Abel na Caïn nzamba zoloba lobi j'ai entendu les cris de ton frère pourquoi makila nde egangaki maman ça ce sont des sangs d'autrui ya bana ya bato mosusu bana mingi baza awa ba circonstance ebele ebimisi bango libanda na pesi yo exemple mama to ko zongela te na pesi be exemple na lobi bazo akize mwana ndoki aza ndoki te mama ngayo na hotel maliboso na yo nazalaki na sensité balobi na nga na ndoki ba repasanga même pas mama leki na nga na mokongo naza na cicatrice biso pe to leki na ndenge bana o baleki mama soku nano kufela papa te muninga soka kufeli papa okoyebisa baninga tokende tosoma masanga tomela mais jour yo okufela papa yebiso boke komela okokomela te olobi ndenge bo enregistraka bango na commune bokenda so boloko est-ce que commune efutisa bino ba droit ou soit commune epesaka bino ba subvention moko boye mpona mwana peut-être surtout pour aza bébé esalema ndenge oui na commune toza na bafiche oyo tosombaka babenga yango bafiche individuelle mwana na mwana aza na fiche na ye nous sommes reconnus na niveau ya commune na biso alimete bayebi ke eza na esika moko boye eza na orphelinat oyo babengi le rocher. Il y a des inspecteurs qui se passent ici batala ba condition na bango ya ko vivre pe ba condition na bango ya ko bika na oesika pe ndaku oyo tozwami toluwaka ngo mama tantine eza lopango tosombi te ndenge nayebisi yo efutamaka na bato ya mitema malamu mama tantine amande caché kotikala okita te nzambe osalela bato ya mitema malamu
ndako tuta mabi bozwa $100 bozwa $50 bosangisa bofuta soki mpe bato wana bapesi te biso oyo tosalaka mama oyo asalaka premièrement nalakisaki yo président fondateur ye aza homme d'affaires akenda bavoyage na ye na baprovince kosomba biloko koluka koya kotikela mpe bana oyo donc c'était ça donc bango baobika mpona bato ya mitema malamu olobi soki neti parent toujours tozongi mwa ndambo soki neti parent mwana lobi aye abike nga mama mwana oyo nga papa na ye olobi tribunal ekata makambo siko na temps wana ntango bakosamba bino orphelinat parent wana il faut devoir bino bokokatela ye bane oyo nyonso bino bobokoli mwana na baoyo bosaleli ye to boremettre ka directement l'enfant boyebisi eke ya kosoutenir bano batikali. Bon, normalement soki tokomi na niveau wana totikaka makambo mpa leta biso toza na droit te tokoyebisa ye okofuta boye leta nda koyebisa ye mama atala oyebi ke osalaka boye. Il y a aussi des enfants on a libéré koko moko aye kotika bana na ye bakokolo na ye ntango aye kotika bi papa mwana na nga abotaki akufi mwasi oyo atikalaki na ye mwasi akimi ake Brazzaville atikeli nga bana mibale nga nakomi mokolo mobange natekaka makala na kokotangisa bana oyo te naye kotika bawana ofena na place bakoma bafazer na balabala bobokola bango soki namoni makoki oubie bandeko na nga babimi balobi baya kozwa na demande na sali na odeklare tozwi topesi bango bana ko wana baza badroit bafutaka to ekendeka na gratuité. Bon, pas dire que orphelinat eza na badroit totindaka motu nyonso ntango aye kosala demande na ye ya kodepose mwana nyonso tokendaka kosignale na commune eyebi droit nini ekotinda mpona bafamille ya bongo. Siko awa bozobika soit le fort perso soit na bato ya mitema malamu et s'il arrive ke na bino mo bokoki te bato ya mitema malamu wana mpe bapose acte wana te ya malamu générosité anemonani te na bano bosukaka comment? Maman tantine merci nayebi soki nous sommes des chrétiens ya liboso tozobika na foi. La Bible dit ceci. Christ azoyebisa badisciple abi je vous laisse pas comme les orphelins j'enverrai mon esprit po esunga bango bana oyo na okosa yo te nzambe asalaka bango ngolu mpe grâce baza wana batangaka lelo oyo nauti koinscrire bato mosusu ndenge eza na totangisa 17 enfants baotanga nzambe ye moko ayebi koma bano bakotanga basisa classe omoni na vie mama tantine nayebisa yo avenir otikela bana ya mibale ya liboso eloko otikela bana na yo ezali nzela nzambe na nzela classe. Mama tantine bato ya mitema malamu basungaka bana oyo bato ya mitema malamu basungaka biso po tosunga bana oyo bano baobika na lisungi ya nzambe parce que Bible yango moko lobi Dieu est le père des orphelins aotika bango te mama omoni baolamba matembele ata ezanga eloko na se okomona balema tembele malamu balami fufu balie kitoko mais na ndako soko tieli mwana matembele ayebi so papa moi je veux pas manger ça moi je veux viande peut-être ezate mais bango motema wana ezate nzamba yebi comment osala na bana oyo donc balia nyonso bakote dango nyonso présenter bango ofela lia na guna ete ofela lia na guna ete papa Ben alobi papa Ben tozobi boza na bon pardon combien nombre na bango? Nous avons 28 enfants. Le 17 déjà bazotanga. 17 déjà ba koti classe année où 17. 17. Donc non, depuis bobandi orphelinat bandi 2021 nanu bana babanda otanga te bandi nde année. Déjà babanda otanga depuis kala. Babanda otanga donc. OK. Est-ce que ça na mono a babana bakomba na ba humanité pe bazali? Oui. Nous avons des enfants au bakom na humanité na ko présenter ma fille Rit Azawana à qui deuxième CEO na ko présenter yo ma fille Brianna à qui première CEO ba misusu si le Seigneur fait grâce cette année ba ko sala o bazobenga ba BPC na bango ba ko sala yango cette année. Dans ma bana primaire pe baza déjà. Na ko présenter au bango. Problème te to komona ba présenter ya le Rit Téléma. Il y a Brianna,
voilà. Wana azana deuxième CEO, wana azana comment dirais-je, première humanité, secondaire, première secondaire, à qui année où déjà inscrit bango, école privée maman. Bazana gratuité, gratuité, bazana école privée. Papa Ben. Oh, quand ils ont des fois, on a bien en Christ et tout, bobi to lakisa bango parce que gratuité zanango. En bas na ba otanga na bango bino bolingi te bolingi ba orphelin na ba condition o bozo bikela soit bino moko en même temps bino mo boza ba responsable boza na ba na ba foyer na bino boza déjà na charge. Et si ka bo alléger tâche na bino bon mais ma ba on a gratuité bino boké na ba on a privé bisika cher. Wana moni maman abisalo bienda répondre na maman récupérer ngo. Question na ngandi non répondre parce que ngandi na sala inscription. Gratuité ozoyoka. Ozoyoka onka ya kombo. Ozoyoka ka gratuité ya kombo. Okende na école o eza gratuit. Non toza orphelin, toza na orphelinat, toza na ba orphelin, faut batanga lokwa président na biso baki ke classe eza gratuité. Place ezala te na tamboli 5 écoles na mombeli oyo awa baza na gratuité na kia ono si to clôturer place eza te na ba orphelin oyo na bana oyo baza na baparent na bango banani bakoki kozala na facilité ya otanga esika ezalaka te siko kotala mpe boye nazwaka bango lokola bana nga natika bango bongo po place eza te na gratuité non bakotanga par la foi avec Jésus bakotanga eza te ke tovandisa bango lokola babi gratuité place eza te toye place eza te oh totali non bana mosusu baza basexprima bien et puis baza na mayele tozolakisa bango mayele ya bonzambe et puis tozolakisa bango lisusu mayele lisusu babakisa na école. Donc, tokotika bango bavanda bongo teka bavanda donc eyeba lie bavandi non bongo avenir à l'eau faut te préparer bango gratuité ezalaka te au lobby bo préparer avenir na bango est-ce que ntango bakendaka classe bazongaka boza déjà baparent na bango oui bozwaka to kolandela bango na baleson na bango na badevoir boza koencadre bango to wana botikaka bango à la merci ya bango moko base débrouiller outi classe on est là bobi atolambela bino to soki pe na bino so bazalaka bon bobisi bango babotanga erotanga ekoki tout ça to vraiment bolandela bango au sérieux non na orphelinat le rocher mutu na mutu aza na tâche na ye oyo asungaka bana nayebisi oyo na ebandeli ke nazwaka bango lokola bana nga na mosuni bona na bana ebele te na molimo nakomi na bana ebele nasalela na bango badevoir bauti école fo nayeba yaka bozwi leson nini awa osalaki boye po ani awa okomi boye po ani devoir nini bapesi bino totravayaka na bango epuis Briana mwana biso ya liboso wana apesi biso esengo 84 Vanessa 78 donc baza bano bapesanga esengo koleka donc ata naza nango te donc nakoluka soki muta mutema malamu auti libanda te nga mo mama na bango na obunda soko koteka ata chaussure etekama tofutela bango classe baotanga gratuité awa ezalaka te tofutelaka bango mpenza mbongo ndenge bana nga na ndako batangaka nde bango mpe batangaka toza na ekola gratuité te soki ababi place esili siko tosala nini tovandisa bana bavanda siko wana place esilaka mpo baokike baza baorphelin non ata kutu mpo na bongo te neti bana nga mona kende komeka na ekole mona ke na biban nakomisa bana nga oh non mama ici toclôturaki oh boclôture na août na okuti okomi ata septembre te na juillet bino boclôture bana yango babandaki bainscription yango quand bino boclôturaka kaka donc yolanda eza te semi tofutaka mbongo baotanga nzamba bana bitike wi bazotanga année passée totangisaki 17 pasteur 17 tour oyo tozobunda ata 20 batanga bakotanga na bango bacondition bozovivre nango alors badifficulté nini oyo vraiment bozalaka nango difficulté bozomona bakina baelati yo lokola sonzo badifficulté wana tolingi na tolobela tokoti na point badifficulté nini bozokutana nango na orphelinat
Merci maman Tantine. La difficulté eza ebele. La difficulté eza ebele ya liboso oyo na mona eza difficulté eza à manger pour les enfants parce que mingi baza bana mike. Soki balamuki na tongo bayebi te ke mbongo ekoti te bakolia pe ndenge nini. Bango bayebi wana te. Bango bayebi kaka bakolia. Soki na orphelinat bana baolia te. Baolala na condition mabe. Mama oyo akuta bango te bakimi. Misusu aza na esprit déjà libanda ya fazer. Malamu asengaka 1000 francs. Bapesi yaki akoti maleo ali. Mais soki na orphelinat baolia te. Première difficulté eza manger. Deuxième difficulté ezo rendre biso difficile na oesika ezali loyer. Loyer tozofuta $400 topango mobimba o tozozwa okomona na olakisa yo même ba chambre ba nini $400 ezopesa biso passe. Pourquoi ba matisi po bayoki orphelinat? Selon na Kinshasa na ebité soki orphelinat ezali po e produire mbongo na ebité penser ba baza nango mais nga na koyebisa bato eza pona produire mbongo te eza nde pona ko aider ba faible. Pona ko aider ba faible. C'est pour cela au mona pana biso à part ko berger bango eza na encadrement. À part ko encadrer bango eza na éducation. Auto pesa la bana o. Mama ba difficulté ezebele na ba soins médicaux. Tout ça na ba médecin te akoko beta to la lobi ke na za médecin ya Ofena les Rochers na yaka kolandela bana oyo. Na meka komema mwana oyo anémique plusieurs fois na mabanga batu kaka mitema malamu alobi tokoya. Mais soki mwana na sili makila bukminye kuna obligatoirement il faut bosomba fiche. Si vous sommes fiche il faut bosomba makila. Makila ba ota la quantité. Si balobi ke de chasser moko bati yango fele moko busombi. Maman na oko sote gratuité na Kinshasa ezate. Yango zo mona to lila pour na vie sociale. Maman Ofena eleki église. Eza lokola saki batio na motu. Bazui elo musu babakisi likolo. Je vous dis la vérité. Nzambe kaka soki eza Yesu te. Merci tokufakala. Est-ce que dans bozana ba en tolobela kiongo déjà bozana batute ba partenaire moko fidèle o mususu azalaka na mois na semaine asala juste état na mbongo soit pour le loyer pour la scolarité à bana pour le manger peut-être kolata. Est-ce que boza vraiment na ba partenaire wana? Bon, premièrement partenaire, c'est trop dire. Ils en ont pas volontaire. Oya lobi ke nandimi na yaka kusunga bana. Ba volontaire batomte mamalamu. Volontaire au forcé été. Tout en a kaye moko ato benga ngo ya partenariat. Na batu nyonso mite mamalamu. Oya kondima ke papa na ndotina 10 francs nanga chaque les 30. Mais wapi bango. Kaka ba volontaire ntoko ya balobi na pesi mwa eloko oyo bosunga bana ke na epe. Oui, to senga ki mingi na bato ba olanda biso surtout na poto. Soki eza na bato basala bon ba avanti na mambwitali orphelinat. Ngai inspecteur Ben na beti porte bato a poto ba fongolela biso porte. Poto zo mema eloko mususu ba bengi changement surtout na mboka na biso Congo. Mutu nyonso za banda mboka ayeba na Congo difficulté na biso ezalaka à manger. O ba bengi vie sociale. Na Congo so lingi ba balinga yo, même président o sala ba né lokola Sassou. Sassou a sali 38 ans. Maman na kenda voyage mission de service na Brazzaville. Sassou a sali 38 ans. Sassou lipe mataraté. Mais yebi sanga lipa awa ekomi 700 francs, 500 francs. Na nombre bana oso lingo so mama pa na tongo basala digino bimisa combien? Na sengi na batu nyonso mitema malamu même ba obaza na poto babosa na bana ote ba se retrouver na Mombeli na commune à Limité Ofena les Rochers. Nous sommes là tozo sala musala o nzamba lobaki mabela malamu kolona yango yo na beti c'était sous noir rappelé maman tanti limbi sangai na sali ba nebele na mariage na pesa témoignage na sali ba nebele na mariage na obota te mena ko sunga bana o lelo ba benga nga père doublé yo to luka libala okeba sokola ote
Yom to luka bana ko keba sokolo te ta mabila olona. Mabila olona yango. Yaka olona obuka. Pourquoi le Bika a insisté à poto préciser à poto? Est-ce que na kina na RDC batu bako sunga bino bazate? Na limité. Oui, tout ça na limité. Na RDC soki na lobby ke batu sunga biso te na kosi. Eza na batu mitema malamu. Soko landeli mutu mususu aye ko sunga bino peut-être on préparer ba campagne na ya ba élection. Abina bandana nous kuna no fina na sala ba doba filmer monana. Mais natala kana obi monter mezawa wapi nani obando sunga chaque jour ya mona beta ka seti na bato poto ba ko sunga biso ata na loyer $450 botu na ngole ona franc combien maman okote ka mapapa o futa mbongo donc yango moni na beti pe mbela na nga na bato poto mais bato bazana kisasa pe bazana pousa sabola porte est ouverte. Porte est ouverte. Papa Ben, comment bako kozabino? Yaza na poto, aza libanda Kinshasa. A kozabino comment? So kope ça va coordonner na bino, numéro de téléphone, tout ça. Pour batubaye bako sunga. Merci beaucoup. Tozwa mi juste na limité commune à limité na quartier Mumbele. Référence na biso ezaka marché Louza. Na avenue Kunzul 16. Tozaka juste na Prince. Soko telemi na avenue Kunzul au monument la mire et s'afficher au final les rochers. Soki mutu nyonso to linga zwa biso na koko pesa numéro oyo ko zwanga pe na pete po ekomela pe Ophelina plus 243 82 400 42 26. Wana okoki ko zwa inspecteur Ben. Que le Seigneur vous bénisse. Bande kona sur courant des athées malheureusement mais tout le monde va t'amiter malamba sunga ventilateur moi plafonné tout monde n'a pas chaleur exact tellement bano yo bazo comment on peut pas malam kuna bisika bazo lala ndeko zo mona ozana garde-robe ozana ba valise o bana ba osela soute peut-être changer lingerie ya bana hein oya ko sungo ko ki kozwa wana yo ko tikela pe bana en orphelinat tala bana ndenge bazo lala alali boye so nzamba pamboli yo alobi tena ila bangata matela ya monene nzamba opambola yo tozomona ba condition bazobikela tobeti porte na bato ya mitema malamu o baza na bolingo bakoko sunga ata na muke na yo rentrée scolaire okokota pe bana o na budget na yo bazali na baona programme te bénéfice ke na sac na bakaye paka bakaye bastilo esunga bango ba uniforme okaniseli bango oyo kotika ane passé pe bana batanga ki wana siko bina sombe bango basaki ya siko kokoza basaki ane eza pe bien oyo opesa bango nzamba opambola yo ah tomoni chambre boye bana bazolala balalaka combien po toza déjà na plus de 20 enfants ah bazolala combien et de l'autre côté pe balalaka combien? Merci to kabola chambre basi na mibali na mikie lokola espace ezalaka vraiment mingi te yango moni sur 28 enfants bamsu batandaka bamusi ndengo moni awa na se batie ba moustiquaire chambre mosusu ya ba garçon mwa kokola nde totila bango wana ba garçon baolala to kaboli ba fille na ba garçon ya mike ndo moni sika baza na plafonné na bango to bito tika bango bumuti to somba ta télé batala kata dessin animé na décodeur ndo moni to sombela bana ba vivre lokola bana nyonso na yango soko yo komona télévision tango kureza la kamwa mupepi soki pe bato baosunga biso ata na congélateur po tokokozwa pe Thomson tosombela bana o Thomson tosombela bana au congélateur po totiaka ta poisson wana mais wapi yango wana papa Ben Navakimbela biso tozalaki bongo 3 exa production TV tokitaki lelo oyo na cadre ya kosunga eza pe contribution à 3 exa en production tokitaki lelo na Mombele awa tokiti to na orphelinat Le Rocher boyoki papa Ben boyoki maman secrétaire bomoni bana to sololi na bango e boyoki mbela wana papa Ben tokomi na suka me mwa maloba suka pona mokolo ya lelo nino kokoloba na ba oba olanda yo peut-être pe kandenge zalaka okoko interpeller msu ba partenaire msu ba ndimaki mais balembisi mo engagement koko interpeller bango
maloba suko mboka yo. Vraiment merci maman Tantine, ya liboso na remercier bino. 3 exact production na pesi bango nyonso mbote banda na technicien na technique ti na batu nyonso o ekiti na koloba kaka boye na pesi bino merci na batu nyonso o bapansaka na bana bitike pe na Orphelinat Le Rocher eloko akoloba mingi ezati mais na yebisi nzambe oyo abatilaka abatila bana pe moto nyonso. Merci beaucoup. Maman secrétaire, toyeli opé. Merci beaucoup. Merci beaucoup na 3 exact production TV. Merci beaucoup. Nzambe abana bitike afuta bino surtout pour la sacrifice spéciale Orphelinat Le Rocher et remercier bino pour la art et merci mingi na bandeko nyonso ba otala émission oyo. Oyo ekotuta bango na mitema aveni esi bapesi bino toza na quartier Mombele commune de Limete sur avenue Kundu numéro 16 toza wana so boye bokuta bana Orphelinat eza ya solo eza te ke bato batei na bisi bana bazaka te biso toza na bana bomoni place bana baolala bokuti mpe bana baosala matembele tozalaka awa mpona kosunga bana oyo. Merci na bino nyonso oyo otala émission oyo motema no etuti nzamba bana bitike ozanga te kofuta bino. Merci na technique na bino mobimba nzambe atombola bino soki eza na bachaîne oyo ezotombama na semaine oyo na mois oyo na ne oyo bozala parmi bachaîne wana. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Yaya, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ruth. Tu t'appelles Ruth. Yaya Ruth. Ici nous sommes dans votre maison. Je ne vais pas dire orphelinat. Je suis là où vous habitez. Il y a des gens qui vous regardent. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens-là qui vous regardent? Quel est votre besoin? Notre besoin est de nous soutenir ici à l'Orphelinat Le Rocher. On va vous soutenir comment? Quoi? À étudier, à manger aussi. Tout ça à l'Orphelinat Le Rocher na venu Kunzulu. Nous sommes na batente malamu miteme tuti. Ba kusuma biso na kati sika o. Ba la biso classe, ba la biso kolia komela. Deka bazora ba la bango ba ozapelo biso lokwa ba. Tasenyi basunga biso na batente malamu année scolaire ngo ba ya biso bakaye ba kete na ba uniforme na ba mode na ba la biso babiki na ba kaye na ba shaki. Ndeko balandi awa nde sika toyo kosukisa lisusu émission numéro ya lelo ezalaki nde awa na Orphelinat Le Rocher bino mo bomoni bilili boyoki papa Ben boyoki secrétaire et bomoni pe boyoki bana ndenge balobi boyoki ba demande na bango orphelinat nani ayebi orphelinat te orphelinat eza esika ya luxe te mais baencadre balukaka du moins bapesa bana wana mwa vie moko ya bien bana na baregrete penza te par rapport ya bao batikali na ndako bino oyo boyoki mbela tobandeli lisusu soki bokosunga eozala bien mabele malamu ya kolona yango oyo orphelinat nzamba opambola bino tobandaki émission nde tokomi penza na suka ya numéro ya lelo eza premier numéro si Dieu fait grâce tokozongaka lisusu mpona kolobela tolobela lisusu ebele wana tozalaki na rappele ke tozalaki na Mombele na commune na Limete na avenue Kunzulu numéro 16 soki Christ azongi te bino na biso tokutani prochainement et suivez massivement, surtout abonnez-vous à 3 exact production TV. Abonnez-vous, likez, partagez les sous. Voilà peu si on va partager, vous s'abonner massivement. Nous sommes tous la cadre. Il y a évangile, bande kobalandi biso peut-être aux la lisungi assistance d'une manière ou d'une autre cause à la colia comme la colata mbongo en Bobanga teni kokoma numéro est affiché au bas de vos écrans. Bon mon numéro wana sika bo benga en tout cas soutien na bino et kokoma tout droit awa na Orphelinat Le Rocher. Merci beaucoup.